tozwi temps ya mulai oyo fallait akosi biso pendant temps mulai banda bandi carrière na ye oyo ti lelo tozo continuer bacongolais bafongoli misu bacongolais bafongoli misu nayebi te mpo na yo moi un mot nayebi te soki okoloba nini mpo na kao parce que eza koengage biso nyonso na loba mais en réalité toyebi na biso ke bamusicien mosusu na mboka ayela biso système akosa kosa leka eza na baartiste mosusu baconstruire carrière na bango na lokuta tokangi bango balokuta na mambo ebele lelo oyo yango bomona shit na bango don bato mosusu batikali kaka baepave bazobeta bashit libre mpo lokuta eleka lelo oyo totimeli yango depuis ka faire le 24 juin aliaki ndeke na bawangila Tentez votre chance maintenant, plusieurs bourses d'études sont disponibles. Power Travel est une agence de voyage basée à Kinshasa avec une représentation à Montréal au Canada. Suivez nos représentants en direct de Montréal. Tac. Hi everyone, this is Asma from Power Travel Agency. We are here to announce that we have a great opportunity for you. Vous comprenez, hein? Vous êtes étudiant ou élève âgé de 16 à 30 ans, vous pouvez maintenant voyager et étudier au Canada gratuitement. Nous prenons tout en charge. Power Travel, en partenariat avec une grande université canadienne, vous donne l'opportunité de gagner plusieurs bourses d'études. Nous sommes à Botou, local 75, à Gombe. Pour plus d'infos, appelez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran.